pas cher avec des minutes kazati. Oui, et toi la moto, ataboka nyango na ndeni nga ndena ebo. Épingle en zoto ndena. Hôtel pour moi non mon c'est quoi? Aux opérations. On a pas auto opéré nga ne za pas même dans une opération donc auto opéré nga pas même 2 mois. Dans une opération donc non comme repos il y a une opération dans facilité. Na yo ko susu kama bona biso ado nena abona minute na ko msaka nzambe pe moni dikamu to kana nzambe ne mto sukisa. Franchement, ce lourd mongala, il y a Moussala, mais la terre n'a pas de sur la cible. Pourquoi pas? Pourquoi pas le long rose à pied tout branché? Talent à moto. Maman, bon, pour moto à bon, tout. Des chances pour nous. Pour représenter M. Albanda. Nous avons le rôle à délégué. Non! Vous allez homme de valeur. Malem Fabrice pour ça m'a passé. Donc à Katinga on t'a Katinga na ebiete ngala za problème na été donc oko soa na soki nini le côté à Katinga mba moka kei akimi autant na baluki na moni makila na ngai na moni makila na ngandenge zo sauter zo pungula se mba mo esalinga émotion. On a baluki ba moment na quoi na piqué crise maintenant c'est ba 1h on ba 2h mais ko la mukati 8h du matin à quatre hôpital. Kebana liboso na ete kebana liboso on est là. Voilà, après ça, Mimi, après ton long chemin au Zaki Namboka ya poto, le lomoni aéroport est tombé. Parti c'est comédien Bayaka na bango. Mais oh ya lelo penda loko et pena vola moi na ebité ambiance on est bayambeli yo monyongo ndeni. Eh bien après ni. Après ba ko sana ba. Après ba c'est là. C'est là après ba yoka. Mimi mo venda. Ala bango babenga basta. Aïe comme français, leader permettez-moi, je veux parler un peu de français. Comment tu vas là-bas? Je suis comme ici. Voilà, ambiance au Monondeni. Voilà, dans le ambiance au Monondeni. Ça fait du bien, parce que c'est ma famille. Votre famille n'a rien à mais moi de ma part c'est un sentiment vraiment c'est un plaisir qui est dans mon bango. Voilà, président Mimi, ce jour nayo et ça basé sur quoi? Ce jour na qui est la famille et puis na ota musala oyo na musala o ba bi ngai go 2 minutes. Donc nazana papa nazana maman nazana frère nazana ba sœur nazana ba neveu na ba nièce na ba camarade ba mi d'enfance to kolana bango nazana batu. Oh yo tozanga bango depuis ba contribuer ko na vie na ngako la famille nanga. Ngada non moni bango boyo na ebisi yo lelo Dieu m'attend parler. Moni famille nanga. Muta famille nanga data. Omia oh famille nanga data. Vraiment. Mais o eza bato tozanga bango. Moi de toutes les façons ça me suffit. Moni moi artiste comédien baza ya compter misusu ba ete. Tebe oboyo sani. Etel bango de na famille nanga yango aba popo oui na di ba c'est moko ye nenga za boye ye petit na ngai ya makambu ye contrôler territoire kamata voilà 2 minutes je sais pas un mot na ba fan na yo ba Olanda yo na moi un mot na yo parce que tu as belé ça jusqu'à quand interview parce que na bi que tu reçois pendant émission parce que tout le monde en artiste comédien bayaka mais yo aéroport tombé tout le monde il a ba soda ba Olanda 2 minutes ba musicien kala ku bayaka balanda bango boyete je sais pas un mot na ba fan no nyonso ba Olanda yo ngaka batu nde ba batu na baby ngana so mama nga vi na nga pena cheme vi na nga ça n'a expliqué au Ekemulai vraiment non Igor 2 minutes na sala nzela
Olanda. Seigneur. Arrivé à 2 minutes à ma tête. Donc, pour moi, on peut encore donner 2 minutes sur la tête. Et Igor 2 minutes. Donc, on est là chez le 2 minutes, on est là chez le 2 minutes. C'est vraiment l'émotion, 2 minutes. À combien de quartier naïe. Bonjour mon frère. Un mot par rapport à arriver à Igor. C'est plus fort. Trop, dans Miki, trop. Il y a des gens qui ont été Yaya, tout le monde va ça donne pas 2 minutes. Bon, ça c'est mec qui Igor 2 minutes. Moi ça y a na c'est pas qu'on aime les 5 ans. Akenda combien d'années au bon naïs? Bon, on te OK ba 8 ans. Ba 8 ans. Oh maleka maman nga propre na mona kala na le 5 ans. Oh tout ça on a vraiment quoi. On s'en a 2 minutes. On a parlé, au côté de la massa, on a mébélé ça bien. C'est la famille quoi. Ouais, ça surprise ou quoi au salle papa? Surprise, bye. Azate le roi tu musuba utaka poto ba me matame nzolo ko ba paka resho quand même bon moni ndenga ye minyo le bezele bon moni moi la poto comprendre moi bon quand c'est maté makiele boyo kango bien vraiment na poto yo aye bayaki mais matama na bango nzolo ko ba paka resho donc bayaki te 2 minutes ça y est a fini donner on est là maintenant dans le quartier Igor 2 minutes. Dans le quartier na bango et si ko wapi Igor minute akola 2 minutes ko kitabo na mabele na bango total ndenge comment 2 minutes ako sala bon na quartier na ye on deka ezala kati ba quartier bazo yambaye ba master ba ba yambaye. Bonjour. Ouais, bonjour Lauriane. Bonne santé maintenant. Ouais, santé posée, donc calme et à trop. Arrivé à 2 minutes, grand frère Nayo, c'est comme surprise, ça lui on dégagné. Ouais, ça lui a plaisir à trop, ça lui a plaisir à trop. Après 10 ans, hein, après 10 ans, 11 ans, tout le monde est sous donc plaisir et ça vraiment à trop, donc tout se paye quoi. Plaisir et ça à trop de lobby, absence na y a na famille qui ndengeni pour oh le lobo ça que c'est petit sabino. Ouais, absence naïe, ça qui vraiment, ça qui vraiment choquant quoi. Donc ça qui muto abandaki andai maintenant pour peser quoi. Donc andai pour peser et puis à zuper bachar, à zuandai pour sur bachar, j'ai ba petit, y a baba na ba serre et puis abandai pour aider ma casse quoi. Donc absence naïe et ça qui vraiment remarquable quoi. Donc voilà. Un mot par rapport à y arriver, tu vas les dire quoi?
Ouais, arrivé na et sali bien. Batu balobai lobaki trop et puis abungaki na ouais batu balobai lobaki trop minutes akei aumeli azo mokandate donc même nga mauvais batu banombre nga trop mais arrivé na sali bien azongela pe ba activité azonga ndenga zalaki donc voilà quoi. Merci beaucoup. Merci. Maman. Non, elle va. sengo yeko lisuma bele lupemba lisusu ya trop etake biso moko okundeli bamboka mino mpe ozokundela bamboka na libanda mboka parce que culture mingi bazokobosana yango yango bazosenga mpe na gouvernement baluka ministre oyo ayebi culture mpo bino bo émerger oza baambassadeur oyo akokomprendre te eza na ndenge na ye me biso baintellectuel toyebi yango yango tozokoconfirme bino bato kozwi chance mpona kokende koreprésente biso na libanda mosu akomona lokola délécam non ozali homme de valeur ngai nde moto azoliso biso toservir mboka na ndenge ya bitumba na ndenge ya babandoki na libanda mboka lelo tozali awa ndenge mo mpe na bino lokola ozali atuka merci mpo nzambe asonga merci mpo na presse atuka nayebi barévérence 2 minutes après bobo côté ndule ndenge nini lisangu parce que aza descendant ya kese abana kobeta biloko adio kese balangila bani banini eza masolo kati merci à toi il faut na pesa mabele ya bakoko na baiser donc eza na pasta batembele ya difficulté libanda mboka lelo nazonga na mboka na nga bonne santé tout ça donc wana ezaki synonyme que oza reconnaissant envers Dieu. Mais que 2 minutes ozonga souti. Ah bon? Oui, que 2 minutes ozonga, 2 minutes à Roumeli, 2 minutes à Kota qui Mario. Te babi bongo. Bala richesse balobi que non 2 minutes ozonga li souti. Kokota richesse basa na ngai. Masa ngai richesse baba, po richesse baba oya samedi. 5 questions. En 2 minutes, bonjour encore. C'est Bokesenezali TV, hein, chaîne Bokesenezali TV. Question nangeza boye. Ndengo ye boye, toye bio comédien. Est-ce que oye ko créer groupe ozonga na activité na yo ou soit oye na okaka kota la famille ndengeza ka kota la famille? Mais ouais, question là c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Et puis biso zara de to abu ngara congolais mais na zara libanda mboka. Donc c'est na yepi na nabi ki na yo créer groupe. Même na ba terre na ba kiso na recruter na okosa bango. Mais na il faut na tourner. J'ai plus de 4 films à tourner. Na zo bateau na tourner là-bas. Mais c'est na bi ki na sali groupe. Et puis, si on sali groupe, c'est que on sali groupe, on a comme ba terre na ba actrice na ba peine ba famille na bango, ba famille à nourrir tout ça. Tu vois? Donc ça qui na tourner. Vraiment na tourner na ba tout sali caché na monte aussi ole ki na lo ba ke na kosa bango ki na sali groupe na. Ole okosa bango ko sali groupe bien sûr pour tourner. Est-ce que oko tourner kaka na ba oyo yebi, ba o ba sala combo ou soit to ko pe ko zo bana mo boya mike olobi ke na pesa bango pe chance ba bima na ba film oyo. Chance, mutuno ça na chance maman. Biso peton to zaka à l'époque. Mutu pa chaka 2 minutes kazati. Vous comprenez? Oui, et toi la mutu ataboka nyango na ndeni nga
nde na ye boye franchement c'est eloko nga na théâtre mpe natalaka théâtre mais ya mosala nanga mais nazalaka mpenza trop mpe na ya kotala ngo libanda te mais ya des gens oyo na baacteur na baactrice oyo na cibla oyo totourne pourquoi pas oyo mpe baye lelo na kozwa mpe tobranche talent ya motu mama abombaka yango te po moto abombaka biso tout eza nzambe. C'était là mes questions. C'est quoi, on a 2 minutes, 2 minutes, pour qu'on ait à Kinshasa, on va retrouver dans Kinshasa. Mboka kaka. Donc, oui, par rapport à Kinshasa. Qui s'attend à couper un penador, à couper un molili la carte. T'es ma mboka no ça, ni aucun ça. Mboka nanga. Au moins, il changement, t'es changement. Mboka nanga kaka, enta. Nega ba konga ba lobaka dia ka dia kan tsukila ntsuki. Comment mutako ya kaka boye abando sakana basi yango bango moko ese ba ko se laisser faire ba sakana bango ozana kisasa bo ozanga ta $50 ote mais lelo 2 minutes na poto batamite mambi basali nyonso pour ba inisa 2 minutes. Et avant d'être des combattants, nous sommes aussi des êtres humains. Ko fongola na fongola porter voiture pour na kota ngelo mo lekinga na Congo mutakatinga na ebiete ngala za problème na été donc oko soit na soki nini eloko te akatinga mbamo akei akimi bato basali bongo eza ba Rwandais te ezali kaka biso na biso ba Congolais bakila so batangisa ngona mabilité papa nzambe mo aibi ngala na ngamona papa Simoki Mbangu bolingo mibeko misala eloko tozaka na ngoyango wana na ebisiyo mutu aswana kité mutu abunda kité. La chose est simple, le plus souvent, les combattants, ni Congo te. Bato ba ko agresser kuna ba kozala ba combattant te. Comédie baza aimé na musana ba basalaka na ba famille batala bango yo balinga esiko ba kotelo mo mabe 4 mitema bat bando ina ba comédien. O 2 minutes azui moi sa batu 2 minutes asali boy. Ah mais le boya nazara naza pas grand frère nanga. Mais batu musuna masoda ba kotsanga mabala ta 50 fois. 50 ndako. Banana ya poto nazara. Biso tozo prétendre un jour que tozo Congo, to meka ko changer makamuna Congo. Donc il faut to bana déjà ko sokola liboso ya porte côté tozali au Vanda. Muto ya katinga oyo aza nani? Natali même ata bato msu to discuter ba na bagisa sa wana. Na kombo batangelinga wana na vandi na bindi ataide atanzela mo te tukutana. Donc quand vous avez cette douleur, quand vous savez c'est quoi, vous pouvez que apporter assistance à notre frère. Par rapport à ce qui vient de vivre, par rapport à ce qui vit encore. 2 minutes qui ça va bien. 2 minutes on a porté 2 minutes à quoi mabé. Dans 2 minutes ça na kisa ça na ba galère. Atana kisa ça moi bengi botindi $50, botindi les $100. Le bipem sur 2 minutes au kufane kande ba vedodo ba kufana ba kisa ça msu pona soin. Il y a 1 an de cela, j'ai perdu mon frère dans la même situation. Adoyu makileza esprit, makile gangara papa. Bah acte union sur accident koya partout. Mais où est-ce qui accident tous les tentatives au moins assassinat. Ngane na bano batundu abetenga masolo ba kotenga na au milieu c'est mutakufi ba kotsa na sachet. Ka ba kotenga na sachet ba kangi. 2 minutes n'habité peut-être déjà privé l'imsanga. Docteur Abi mais au bout tano kaka. On va résister. Qu'est-ce qui s'est réellement passé alors? Bon. Nga mazaranga on a parlé on a Saint-Denis à nous nga on déplace où a ça pas grand frère nga Pati Kingunza. Tous en avis nga Fisto Manisa ganso de tous les temps. De tous les temps. Nabi Maraté, si on a parlé na tena na likolo po vient dans la 13e na 8e. Amatana likolo msu na kiti to kabona ne msu msu veku takela na msu minu ya koti na ke faze po bulunga msu na vanda na to la vena na masala na Figaro msu tiba mine 2h 3h na kiti sana la faze msu bela faze na kuna ba grand frère nga ba camarade grand frère nga to kula na bango na matete wana ba kota msu na parler to ba kota la biso nga za kiti amina nga mo peka Fabrice Mola a kozwanga na pasa inui pa na ye to vanda ina biso ba te bile to vanda ina biso to pasa na biso nui kwa na oya ba epsanga ki non ba grand frère na ba otala ba zate tant so grand frère na bingi boza pour ba biso ki na parler biso za kité on va expliquer bango que non boya place tel tu place tel to ningi faut tout mon minute pour banana yana na kutana bango te et puis bango ba poto déjà to ki ba 15 ans moi kala ba tika ngamna petit bunke
oboza ba epsi pe place bazali to kotimena car biso wana inde ti place bazaki ado na bana yo na solo bano di kamno expliquer o di kambuza vrai li kambuza quitté discussion et d'aller quitter to comité na restaurant place bazaki to comité vandi to kuta di pe ona ka ndeza la robika bat bokuta kala to kabola mo muke to zomela si est arrivé na taille à fermeture et restaurant que le restaurant la bique non il faut obima ponga na sa nini na kanga restaurant na ere koki do to bimi libanda batuna so bakumo restaurant nani na restaurant ya mama Oiva to bimi libanda batuna so bakumo kende na bango batutu bakumo kende ngape na moni to solo li ba fi bazuzu bakara bakeke na bango ngape na moni ke de batuna so bakumo kende na bango biso peto kota biso na voiture to kende ti na biso ado yuko pesa na pesa kam kongo na fongo la portière ya mutuka tout ça moi ba fi mo za kanto ndo solo la et puis ka mo bazo pesa nga mo ba mbote to pesa le ba mbote bon ça va na beti mo pesa mo kongo na fongo la portière ya voiture ko fongo la portière ya voiture pour na kota nga lo mo le kinga na Congo rien boswani na batu na restaurant wana te eloko te bosi ndenge zaka bombusu mwa vers na bino ozozonga directement acte modèle wana isali mutué sur 2 minutes adoyo na lobano likamoko kana ndenge na boye ndenge éducation na zona la famille nanga na mutaba discussion te kina vandi boye place bat poza na bando swana na batu na bando discuter na batu donc ngamo esala nga na soni na ebisi yo mutu aswana kite mutu abunda kite na yena fongoli portière à voiture ko fongola na fongola portière à voiture pona ko tano kelo moliki na mkongo siu no kasko batu na kisima na bagangi garçon la tene minutes belie ce qu'on a baluki boye na mo so na musika mutu so kima déjà mutazoki ngasko tona baluki na sima na ta la place ngo obacenga mbeli na monisiko makila ezo pumbwe quoi c'est trop mon a vraiment ici quand oui peut ça papa makila ezo pumbwe makila ronde ezo pumbwe wana c'est émotion na national longoli malembe Fabrice pour ça ma passe donc akatinga mutakatinga na ebiete ngala za problème na ete donc oko soa na soki nini loko te akatinga mba moka kei akimi autant na baluki na moni makila na ngai na moni makila na ngandenge zo sauter zo pumbula se ba mo esalinga émotion to na baluki ba moment na koi na piqué crise banda se ba inhérent to ke ba désert na ko la mukati 8h du matin na ka hôpital na mon hôpital na mon médecin ba ta nga attention attends un peu 2 minutes on avance lentement attends un peu tout ça là moi je n'ai pas pour explication 2 minutes toi pendant ma lili on sait que je sache na ma lili nde to libanda wana ndo bimaki il faut za na moi jaquette moko ya ma lili alors comment est-ce que mbeli wana okota kio facilement jaquette et katanignoso comment tu étais habillé parce que les gens se posent des questions même quand tu betenga non se poser des questions biso tout ebi même quand je rencontre d'autres personnes moi lo kama lili ezalaka comment ozaki na teninde ozaki na polo tu es en chemise to ozaki na biso ba course qu'on risque pour na malili nazaki na t-shirt takati na zu costume na chez likolo na chez sharp na chez na kingo ndenge zalaka na elo wana nde kataki na ebisio ndenge na ebite ndenge costume wana kutupa na ngoza papier ikati na ebisio ne azana na 57 épingles na nzoto ndela hôtel pour moi non mona c'est quoi aux opérations na auto opéré nga ne azabu pas même na opération donc auto opéré nga pas même 2 mois dans une opération donc non coup repos il y a opération dans silité na ko za susu kama bwana biso
ado nena abo na minute so na kumisaka nzambe po moni likambo tokana nzambe ne mto sukisa mais na yebi na ngai te ya préféré atangisa makila ngala se na likambo na yebi te bakila so batangisa ngona mabele te papa nzambe mo yebi ngala na ngamona papa simuki mbangu bolingo mibeko misala ilo tozaka na ngoyango wana nabi imagine toi lelo famille mo ebengi nga tout à l'heure pour numéro non c'est les numéro la brine yaki batu bazo lela na hôpital mais pourquoi famille mo ebengi nga na papa na maman na bana bazo lela imagine toi bana baza na poto bana o baza na poto soit moni 2 minutes baganga ya kuganga 2 minutes sikoyo ba photo ba moni bango pona bango bakasi ke 2 minutes akufaki sikoyo na minutes so na kufaki nazana na perte na famille nanga difanto nanga na wazana kisasa papa mama wandeko nanga ya basi wandeko nanga mibali nyoso basino perte pour ndika mobo na ebite ka pour les artistes papa la passé. Et on comprend, comme je le dis toujours, celui qui a un cœur de lion, ça ne dira absolument rien. Mais celui qui a un cœur d'homme, a la nationalité, il y a une réalité et le belabiso quelque chose. Dernièrement, toujours avec Vini Pela, Nazwagi Bandekomo, Bajenabi, mais comment comportement où tu as pu facilement Bandekonabiso. Bon, mais apparemment c'est vrai que les Rwandais vont faire na Congo. Pour nous, na histoire wana mingi to yebelion ba côté wana mais comment facilement Congolais les bosses avec na ba yankakala peut-être à cause de l'eau moro pour amenacer eux même na kala andi tando ka na poto mais facilement entre biso toto vivre andi comme ça bomi bango les lots artistes OACP sarabiso quand même bien qu'ils sont piratés pauvres mais facile avec les injures. Non seulement tout ce qui est injure, on a assez vu couler les sangs. On en a déjà marre de voir couler les sangs. Voilà pourquoi j'ai dit vraiment, je sais pas, ce ne sont pas de qualité. Yamakamoko Oyo, ils ont vraiment bien été. Maintenant, tout Samibeko, on a amour du prochain, amour entre Bissot, comme dit toujours, comme il venait de dire, l'unité, l'union fait la force. Mais 2 minutes, est-ce que tu te reproches de rien? Sûrement, actuellement, oui, ils ont mabé. Mais tant Yomo Fandiboy, Omituni, selon Yomoko, dans cet examen de conscience, et cause à lui pourquoi? Et puis, le repéling sikona asola non et puis tant tout ça na pas tant tout vendre même sous surtout ba Congolais to vendre to ba Congolais bele ba se bazara mingi internet na net nga vanda na yoka émission mo boy dans le ban on des jours on attend tout dans na Lyon dans l'émission mo boy donc journaliste en salle émission quand parle ba comédie ba osakana basi na poto autant ba toi fa na ndaku ba otala makambo wana ba okotsa msu ideni na mutuna bango yona lobaka ado toza batu comment mutako ya kaka boye abando sakana basi ngo bango moko ese ba ko se laisser faire ba sakana bango fausse information ba yebike ba comédie baza aimer ba comédie baza aimer na musana bango basalaka na ba famille batala bango yo balinga esiko ba kotelo mo mabe 4 mitema batbando ina ba comédie prévenir yango 2 minutes na gisa ça yi bien tonga epoto ba information ma 2 minutes ma be ko mobima na gisa ça 2 minutes ba tunyo so famille bazotala awa na poto bazosepela 2 minutes ozana kisa ça ozanga ta $50 ote mais lelo 2 minutes na poto batamtema mbi basali nyonso pour ba inisa 2 minutes basala ba émission moko boy ba tchaka ke 2 minutes 2 minutes azui moi ça batu 2 minutes asali boy mais le boya naza pas grand frère nanga mais batu msuna masoda ba kotsanga mabala ta 50 fois 50 ndako banana ya poto naza so naza tena pas mère nanga mama nanga na Paris na Paris 7e
bon ozomona makambo ngo nayoki oh 2 minutes bayoli mwasi ah papa ka bakomede mbawelaka basi car 2 minutes mutalinga mwasi abatu dichesse kam talingi basi abatu nani alisala kam talingi basi abatu jani kam balinga basi abatu apo kam talinga basi abatu ah tolongola no eloko wana mutuna biso elo tuninga papa na vandi penanga mona sali obitonga na kuyaki nanu na lamuki na tuni naza même na bouger babisanga non na kuti ba otanga ba tension ba nina tala ah na lalika mne alali bu oza na hôpital na vandi sur na sali pena examen de conscience na bendi pena idée ona wana za ki place boye bakata so na vena bi ah muto yo katinga oyo aza nani natali même ata bato msuto discuta ba ona bakisa sa wana na kombo batangelinga wana na vandi na bendi ata idée atanzela mo te tokutana. Qui est la personne qui a fait ça? Nazoka comment bato tanga tanga mais comment on venait vendre ngala mutute mais adoyu nzambeka et moi ebi 2005 ça ça bien 2000 on a poto 2000 ça comme mabe dans 2000 fa ça kana kisa ça na ba galère atana kisa ça moi bengi botinde $50 botinde les $100 le bipem so 2000 ça kufane kande ba vedudu ba kufana ba kisa ça mso pona soin tous les qui ça sont malades tu na poto ka to kumba to ba problème Zambie mo ramta et puis donc voilà. Alors, où en sommes-nous avec cette affaire? 2 minutes, c'est dit bien bon que nous sommes bantous, que le juste ciel venge. Ou 2 minutes, c'est dit Atiki Makamboana, Ezana au Fundin de Tolobaka, au porter plainte, et Ezana police et Zolandelango. Ou 2 minutes, c'est dit seulement que non, le juste ciel venge. Gakutunde na za toza na mboka loi eza kisasa ba menacer il faut que nena no kina la police interpeller la police ba bifo 1000 francs à papier oh 2000 francs à maya biki ah maramone zarate ah yombila emoto ngamoni mbila biva ah mundela bi valeur makila ado yu makileza esprit makile ganga papa tombila ye mbila talima mbila tonga yesi place monita ngana na bano batundu abetenga masolo ba kotenga na o miyo se mutakufi ni ba kotsa na sachet ka ba kotenga na sachet bakangi batu bagangi batu bakomolela na kotaki na sachet ndena zoyoka ah na koti na sachet na yaki poto na avion na bomoyi na zonga kisasa na cercueil na koti na sachet batu bakoti na sachet batu baleli wana batu baleli ah mais ils ont tout coûté on a porté plainte mundele ye motonga ya bi non trop c'est trop et puis motonga salinga bundeno nga makamne para ça dela makam belé mbila landela kay mbila ngaza ki na hôpital mbila ya chaque fois mbila la sécurité mbila zo tuna makam no sondele kaki batali boy babio soki ba to ki de mbila yi mo rabiki to yibi da ki mutasali boy mais justice c'est ça là donc justice sanza mezo sala justice pe ya mango moko l'été zo sala donc yé mo dans des justice zo landelai donc voilà. Ok, voilà, ça fait très mal. Nabandeko Nyoso, Bolandara Biso, Yves Kabemba, CM News. Je pense que Bozo Landango, Bandeko Nyoso, Baza toujours branché, L'Homme 4 saisons, Bandeko Nyoso, Bolandara Biso, Ben Dolls, Olivier Tombo, Washington Dominique, vraiment, Bandeko Balandi Biso. 2 minutes, je vais que Olo Komoko. Et loko oloba sikoyo olobango na ba fan oyo ba fanda lelo na bandako batala bino parce que un moko samba maboke oyo neto ba communément malgré espace ça to benga ngo théâtre mais ba tout nda ba kraka na ba rien à faire na ba poto outima kayu oye ba image ya mboka na binoté mais bino quand même besoin de ça bango moi sourire bien ba les divertissements jouent un grand rôle. Ce qu'on a battu, on a dit opesa bango message moko. Nandeko asali yango to groupe wana.
nalingi opesa bango message moko eloko euta na mtema nao réellement je te laisse le temps de parler tout au fond de ton cœur au lobabandiro nyonso baolando à travers le monde. Merci vraiment Doyou. Naolobaka kana ba fan nanga nyonso ba papa, ba maman, ba grande sœur, ba petite sœur, ba petit frère, ba grand frère, bana. Oh, msusu mwini satana chaki ezala subongote. Donc idée à mutu dans des baloba qui dit comme mutu okana. Nzambe muta sukisaka dans l'homme propose de dispose. Muta zaraya mutu te muta nzambe. On a eu 2 minutes, ndé msusu na minutes bon mon anga bolinga zara. Oui kaki minutes akufaki. De le répéter au père de Bartis Belé. Pas même un mois ma sikana ki ça. Imagine ton ndenge ça ebino wogi sous 2 minutes akufi ah. Mais napesi bino ka toujours merci. Na moni vraiment que on a sala, on a zo sala pe on a sala ka. Na nzela ya musala on nzamba pesanga. Bozwanga pena na care. Osambela pour ngai. Elo grave ezaka kende poto ezana ebite soki na ko rétablir quand même osambela rapport na nzamba sunganga. Donc pas si vous êtes là mutema mais buchanga na mabondeli pour tout à l'heure on a été beaucoup tena ba venanga dilondole ba utia na hésiter pe un peu ça moi délégation ba yaki pour talanga salanga bien ba yaki na ba Rex Kazadi ba yaki na ba méthode Moulenda na frère Clovis Makola bienvenue Kiala de Métil Makenza machine da triple K Blaise Manzambi à Congo #1 masalanga Serge beaucoup là na masalanga Fabrice Moula ozalanga partout ya Fiston Manissa grand garçon de tous les temps de temps en temps écoute tout ça na bandage on a tisiko ya batazo kata musala osala makambo belé mtu ke musala fasi à 16h makati 12h pour landela kaka mso ba makambo désolé kela na pesi mbote peli na pesi sou merci na Thierry Bouda na Belgique masana aussi Figaro Ndokidi aussi Mbongo Serna Ngai Fabrice Ngamba écoute de tout le temps joli musungai donc na grand frère na parti ki ngunda nde tozaza awa na mwasina Sisi Bazino donc comme ngolano so bo changa na mabondeli kaka changa na mabondeli ngamo pende na zabu na donc ngazala maya kambe za papa ole maya kamba na zana ngwa bolingo mibego misala o déjà satana ninga sala ya musika donc heureusement utaki na nenga sima chembeli na sima boso yidi boso pe na msusu pe passeport to sala pe ngela kisama morote mwana msumo msumo morote mwenye mbona mais et ça n'a pas simona ebisio papa adoyu ah ngoyo ka msusu ke minute daya msusu minute tikali paralysé na likamo ebité na tikoma nga paralysé bona ko ndo tambola kana ba vélo question moi intéressant pour n'assister non mais docteur a lobby par rapport à des locaux et à 2 minutes n'habiter peut-être déjà privé l'imsanga docteur abi mais au bout tano kaka do you docteur moni pour maintenant c'est bien bien faire le numéro docteur tout n'est c'est non bota le numéro docteur la bengaye le Fabrice Ngamba bon c'est un numéro Fabrice Ngamba bon c'est un numéro fona benga na docteur en tout à l'heure na docteur ado yo lo bieske balifanto bazari askara tonde ni est-ce que on continue toujours d'amsonner fona ba donc tout ça mais et simba non donc tout arabigana zara longe tala donc de la zabu fona la la boui on a dans la position ventrale donc couché ventral donc si on a venu au grimper on a dit on a grimper tu qu'on dit tout le monde a sa formation qui soda ah laisse tomber mais venant la city et puis na bosani ba comédien
bayoka makambo oyo bacomédien bazali na tournage tous les comédiens bakata tournage bango message na bango ekoma epinaki miniti aza à l'agonie miniti batie bambeli miniti aza na koma azoloba te bacomédien bakati tournage ve nanga José de Londres na ladi esobe na fiston sai batutu kuna baleli babandi da kolela baye ko benga baye kozwa fiston manisa grand garçon ayebisi bango ya bino kimezali esprit za anase makambo eza nango normal donc bandeko nanga na kisasa botala émission masalanga Christian Shoga masalanga Ansuluzolo Exil Pechanga toto sonoko tout à l'heure bino nyonso si la miracle tutu masalanga manager Giluwa mabolongo za anase nazalanga bien donc nzambe pena donc aswa batelinga mama nanga Antoinette Kalunda na famille nanga mama na kingu nzapet sans gloire à la seconde Jani il est fragile nous sommes dans le kimia y a rien donc nzambazali donc ça va. OK, na tuna question pour la moni ndé mon Sali wana. Je sais que mon Zaka moi très important. Et voilà, oui, bien sûr. C'est un peu marrant, bien sûr, mais ça fait très mal. Quand on est à lobby, ça fait très très mal. Ngarutu soki marron na la taille la marron te na noir. Ah ok, c'est un peu marron. Pour la race marron on a un sous. La taille noir. Donc voilà. Et voilà, c'est toujours comme ça pour identité né yangwana musala salara yangwana mo seki denga lobby. Voilà, c'était pour blaguer parce que c'est un comédien aussi. Un grand merci à ce grand monsieur Juda Kabea papa na Shibu J3 Masola. Un grand merci na bandeko nyonso Bazakana o balandara biso Obed Bomolo le miraculé ainsi que Onassis Vangu le roi Ndinga Kouvu. Et voilà, na sur la 6 nayo. Ouais, merci beaucoup. On va être à moi identité nayo teka. Identité dans l'endroit où ma famille. On s'allera où pour ma famille balinga balela soute baseka bakumsa nzambe. Donc linga za go boyo kuzunara ba sondage 2 minutes à Daichu. 2 minutes à Daichu avantage Petrus Igor Mazara son na kiningi. Igormia zaras na kiningininga yo zuna ki perpes na yele awaya salsa Daichu. Ibelo ni bo chama mtomo na mwana na mso kolika biki papa na kufa. Donc ma mpanga ba assassina perne sans raison. Donc mais tozaka en vie dans la bika na remixer tous les Congolais ba papa ba maman ba massa bolela souté bo sambelande kaka. Massa na Serge beaucoup la faut comme ça message na ngola ke ma solosa non bien donc bino son Angola tout bien esprit a toujours nassé Nazaranga toujours en vie donc tout ça donc Nazaras toujours donc en vivacité quoi donc normal. Merci beaucoup, un grand merci à Convé Mboussa ainsi que le pasteur Brady à Londres. Voilà des tote kosola na ndeko oyo to soli na nature pour comprendre le message passé. Mais intéressant na moni bantunangai oyo parce que on a 600 à l'aise na bango pour on a dire likambo nda mitwe salaka bandeko na biso ya politique tant bien que je dis kindoki politique mais to sola na bango. Mais basali acte moko comme on le dit acte mo ya amour. Pourquoi ils sont là? Je suis surpris ben quoi assister 2 minutes. Pourquoi ton niveau na bango il y a combat de Baltulubaka une très bonne cause qualité permet-moi de s'élever Vinimpela et nous autres comme Mikolo c'est pas facile Kofanda Buenase mais on continue toujours et voilà maintenant je reçois le président qui va s'exprimer, je sais laisse-moi faire mon travail, Rex Razadi. Mais je vois Rex est là, il y a le président du PPK qui est là, et il y a Machinda, bien sûr, le président je l'aurai, et il y a Méthode Moulenda. Mais le roi Tona Likambu, il y a 2 minutes, si on dit moins tout sur les pour rencontrer, il y a Rex, Méthode, ceux ici jeté, mais nous avons quelque chose aussi de très intéressant. Mais voilà, président, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Rex. Bonsoir. Je vous salue seulement, ne vous inquiétez pas. Bonsoir Méthode. Bonsoir. Okay. Merci, je commence avec le président. Le président, vous êtes là, le président du BPK,
Machinda, vous êtes là, on a profité de cette occasion, bande rebelle, va découvrir Yoni Alobaka, charge Rex Amemaka, Nkolo Makambu, le président du BPK. Voilà le pourquoi vous êtes réellement ici. Qu'est-ce qui vous a poussé à rendre visite à cet artiste comédien des minutes? Je pense qu'avant qu'il soit déjà artiste, c'est un être humain. Et de plus, il est congolais. Nous sommes des Congolais. Et avant d'être des combattants, nous sommes aussi des êtres humains. À partir du moment quand on a vu cet acte-là, cela nous a touchés. On a dit qu'il faut qu'on apporte assistance à cela. Il faut savoir, par exemple, moi, juste dans ma qualité de simple homme, il y a 1 an de cela, j'ai perdu mon frère dans la même situation. À la différence, c'est que lui, on le voit, il se porte bien. Mon frère, on m'a appelé, on m'a dit, ton frère, il a pris un coup de couteau ce matin en boîte de nuit, il n'est plus là. Donc, quand vous avez cette douleur, quand vous savez c'est quoi, vous pouvez que apporter assistance à notre frère. Par rapport à ce qu'il vient de vivre, par rapport à ce qu'il vit encore. Parce que ces traces-là, il va les garder à vie. Cette cicatrice-là, il va la garder à vie. Donc il faut comprendre qu'on vient le voir, déjà on vient le voir en tant que personne, en tant qu'être humain. C'est-à-dire on met de côté la politique, on met de côté tout ce qui est combattant. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des Congolais. Nous devons nous apporter un soutien. C'est surtout ça dans ce sens-là. Et alors, qu'est-ce que vous demandez à la jeunesse congolaise ou au peuple congolais, surtout de la diaspora, par rapport à de tels actes? Je pense que la diaspora, quand elle voit ces actes-là, beaucoup de gens vont se sentir concernés. Parce que nous vivons et nous mourrons tous. Et le frère aurait pu mourir. Et je pense aussi que la diaspora doit être unie. Notre combat, c'est... Vraiment, ici, il faut qu'on puisse mettre tout le monde dans une unité qui va nous permettre justement de mener à bout tout ce que nous faisons. C'est surtout cela. Ok, merci beaucoup. Ok, merci. Aujourd'hui, Rex ne va pas parler parce que le président du BPK est là et c'est lui le porte-parole, alors que le président est présent. C'est normal que Rex, mais par rapport à des ministres, vous pouvez avoir quand même... qu'est-ce que pourquoi vous avez pensé, étant que Rex Kasadi, humain, non, bien sûr, mais pas dans le BPK. Rex est là parce qu'il y a un problème. Pourquoi, comment vous vous sentez réellement? Il n'est pas venu en tant que BPK. Ici, comme c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, on est à titre personnel. Donc, il n'y a pas de BPK, il n'y a pas de quoi que ce soit. C'est quelqu'un comme nous. Donc, à partir de là, on est venu le soutenir. C'est tout à fait normal. Je pense que tu m'as compris. Okay, bien, très bien. Tu l'as répété là. C'est pour bien comprendre. C'était pour mieux comprendre. Ouais. Donc, il faut que je me répète. C'est déjà... Mais ça, c'est grave. Le message est déjà passé. Le message est passé? Ok, il n'y a pas de souci alors. Okay, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, je me sens toujours à l'aise avec eux parce que ce sont des gens au Mitou et Salaka. Méthode, bonsoir. Oui, bonsoir. Méthode, vous êtes là. Qu'est-ce qui vous a poussé réellement? Le pourquoi de votre présence? Certes, vous êtes venu voir 2 minutes par rapport à ce qui s'est passé, mais le pourquoi réellement vous vous êtes dit non, vraiment, vous avez plusieurs préoccupations, mais vous vous dites, que je sois présent pour voir notre frère par rapport à ce qui s'est passé. Si, déjà, en tant que humaniste, et les Congolais, il faut s'élever contre ça. Donc, en plus, ils ont touché Congolais Moko. Moko a aussi Congo, dans la situation à Tikikuna, Ayaki a peut-être se sentir en sécurité, mais eloko boye tombele ko les lié. Bato va salier bongo ezaba rwandete, ezali kaka biso na biso ba congolais. Et il fallait quand même tenir nos camarades, tout mais ko la qui se soutient à biso et tout longo la problème monsieur ko y a un avenir. Je m'explique. Lelo bandeko bazana Congo, bakoye ko mona ngoma be, bakoye sentir de l'autre côté un peu que ça agressé que ndenge nini batu soki ba na poto il faut batu ya poto basala ka bango mabe donc bisope il faut to sala batu ya poto mabe kuna donc il faudrait vraiment recadrer tout ça quoi expliquer il y a des actes isolés ba acte union sur accident ko ya partout mais o ezaki accident tous les actes tentatives au moins assassinat makambo to kutani na communauté assez souvent et moi mingi et ça pour dire que voilà le combat n'est pas contre les artistes. De la même façon que l'artiste peut inciter NT na bandeko bazo qui chasse na poto. La chose est simple, le plus souvent combattant tokendekete ni kongote. Bato ba ko agresser kuna ba kozala ba combattanté.
Donc il faudrait vraiment tout recadrer tout ça. Il s'est passé un acte isolé, mais un acte grave. Bisso, toujours prétendre un jour que tous à Congo, tout meka ko changer makamuna Congo. Donc il faut tout bana déjà ko sokola liboso ya porte côté tous aller au Vanda. Donc en tant que être humain indigné, tout est qu'on rendre visite dans des bisso 2 minutes. Ok, merci beaucoup. Et voilà, je suis déjà arrivé à la fin. Je vais terminer pour vous dire une chose très importante. Bien que toi, il m'envoie 2 minutes sur mon méthode. Non, il y a prochainement. Tout ça, bien. Ce que j'ai remarqué, c'est quoi? Ado, pourquoi ces derniers temps, oh yamba lisusu bandeko na politique te to bandeko mususu, pourquoi oh yamba bangote? Non, des annoncés mission oh pour na lobelo oyo. Vous savez, bandeko belé baotalanga bobenga biso. Lelo quand même na remercier vraiment bandeko pe affronter biso. Rex, le président du BPK sûrement peut-être méthode prochainement. Bandeko belé lelo vraiment na ba émission baleka pour appeler sa message non pour ça l'interview. Yaka tout ça l'interview. Le numéro est affiché. Benga biso, c'est pas cadeau tiki makambo. Non, mais bandeko soit benga biso ana la musique mais bandeko na bino e belé boyebi. D'une manière générale, il y a politique. Bah moi luka bandeko so yebi que et pas Roger boucle. Et pas dit boucle, et pas Moutoubo, c'est difficile. À moi, le gars qui n'est pas Moutoubo, bon, le roi au talema, a payé un message. Boya bolé kaka, to solo là. Tozo posé bino ba question, tozo solo là. Le numéro est affiché. Oye, Moutou ezo sala, au fandi, to kei, to solo li, bandeko, ba comprendre, pe bino. Sûrement, le numéro est affiché. Toso la prochainement je tozo rabangote et après on a bandeko balinga ko affronter comme bandeko subo mona bango balikaki et on a bien parlé. Merci beaucoup Randeka batu bazo contacter ngai, merci na Vinimpela Bilili Chou de Tamba Nicolas Ndodi sœur nanga mami il est là vraiment na venanga na tilo kolé. Merci beaucoup vraiment à Ndenge appel Ndenge santé à l'équipe artiste et puis merci beaucoup à artiste Ferrigo la Chetani Gola appel na Ndongo Benga kinga